Aïda succès Mikolo. Olingo ebisanga ke Aïda aleki sila na ko jouer. Olingo ebisanga ke Aïda aleki Léa na ko jouer. Aïda aleki Mame Pela na ko jouer te. Eza mo pepe nzambe apesi o ya yelelo. Lokola to mbongi nzambe. Toza sur na relation na yete nde to komi bikota kota to komo sala ba base il faut na yebana eloko nzamba apesa kinga na yebi ko encadrer ngote na lingi na sala mokili na sala pour intérêt nzambe te ndozo mona ba compte rendre comme kota internet et baby internet et satan azo régner na ba conflit na mitakala na ba faux langage na télévision ko fingana yango nde omoni ke nga vraiment naza contenté ndenge bozoro ba nasiri mena mungu ate po nasira tango na publier ki déjà ke nazobala na sala ki erreur na yaki kozwa bitumba na préparer libala moi sina mobala ba préparer libala ba sombi biloko nyonso sibitima mbule beti biloko wana nyonso mbule kumbi yango na mbongo eke yebisanga kindoki te Kindoki pe eza na kati d'une manière d'une autre parce que kobala na deux familles ezaka facilité. Beaucoup la kabongo sur le sako. Ba ko salanga mabe pe na yo. Beaucoup la kabongo sur le sako. Venez manger bololé à trouver. Beaucoup la kabongo sur le sako. Banyataka nyei na côté. Est-ce que qui c'est important na? Qui c'est bongo c'est asilate, bongo c'est azali, eza visibilité. Balobi eloko ezo monana nde bato baza kolobela tellement que bongo si azwaki na temps ya koluka nzambe. Il paraît-il que yona yandi mo se bana simba te tango kota groupe simba. Nos 21 ans de carrière on s'appelle déjà groupe. Parce que baleki obaye na simano baza mo mingi basali pe ba biloko na bango ba groupe na bango ici. Qu'est-ce que bongo ça attend pour ça la groupe? Toza na même vision te. Kobonga ezaka ko sala groupe te, koyebana ezaka ko sala groupe te. Ka esiko za wana soko za na ba discipline. Ozotambwa na ba norme na directive. Bato bakoyeba yo pe bato bayeba kanga po na za na groupe Simba. Na za na qualité ya ba considération lokola ba président o baza na ba groupe. Nani pena le to robenga président ba comédien. Nous avons la évolution, il y a artistes et comédiens. Nani l'autre ce monopole à Kamba artistes et comédiens. Toko benga président y a artistes et comédiens. Sans kubanga, sans complexe, sans parti pris, tous à la sincère. Président Elombe Soukari Lubako, à Kogoza, président y a artistes et comédiens. Bande ko nyonso tangi wana baza ba incapable te to tse Elombe parce que théâtre eza mutu ozolanda batutu wana pe baza na mutu ezo dépendre mutu azala pe rassembleur ozolanda. L'établissement Safe Choice General Trading, nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï, les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de rechange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice, nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous
Merci de nous avoir contactés. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Très chers téléspectateurs de l'émission Point de Vie, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de votre émission Point de Vie. Vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde par rapport à différentes questions d'actualité. Oyotomesana Kolobela na République démocratique du Congo et puis na site Nabino Africa Elengi. Toyambi Bokulaka Bongo si azali acteur au sein du groupe Simba, pas président Lombe et puis artiste comédien dans Mboka Nabiso République démocratique du Congo. Yé Torobetane Masolo le lot concernant évolution en art, Torobetane solo le lot concernant évolution en artiste, Torobetane solo concernant le lot base oh le lot avoye bana ozonga na succès na poto, il faut ça la base, il faut ça la vidéo, il faut le ban n'importe quoi, il faut finga, il faut tirer la mutakala, il faut exposer nzoto. Est-ce que aujourd'hui les artistes congolais, surtout les artistes et comédiens, est-ce qu'ils sont respectés par rapport à Bato Bazotala Moussala, Bo Bazosala, Baindeko Bozotala Biso Bozali à travers le monde, numéro Nabiso Zali affiché. Plus 243 89 00 60 149 au Bengi Otindi Testo directement rejoindre mon pour la remarque, pour la conseil concernant évolution en Moussala. Pour ne pas monopoliser la parole, là je vais vous présenter mon invité. Comprenez que ceux qui ont des lunettes, ils ont retour à la lumière, ils ont protégé moi mis sur Ango parce que ceux qui paient mis sur Ango et qui est avant de resala sous Moussala ou Yobino Botininga, na ça il a binoté. Beaucoup la kalosako. Ba PC Longimbote batonga Mokongo. Très bien. Mouto Akutani na artiste bongo, ça à retenir d'abord par rapport à la présentation. Nzambe apambola et puis artiste nabino oyo bolukaka yeyo azela kaka message oyo nazako transmettre bango na émission na biso oyo bozolanda biso. Mais dans la normalité, Topesio, le sac, si aux ongles biso na monoko mboka, mutu fallait penasa la succès na makambo nezali artiste bongos, mais le c'est comme si Tantine Lindanda botolo succès wan. Non. Azale kinanga azaka très poli na sepela kana ba création na ye, ezata na ye asala eza mo pepe. Soki esi memi sachet be papier et que nango yoko kangango te parce que za mon pepe pona losako ngainde naza bokulaka nakoyi kosala ngo et puis kisami te atanga na sala kite Linda Sali azo représenter kaka ngai succès eza réservé pona nga succès pe eza réservé pona Linda eza pona mutu nyonso mais tango Linda epesa melie tokumisaka nzambe po tango ekopesa melanga bato bakosepela. Est-ce que tu as ata 7 ata 8 mbote na différentes langues na différentes manières oyo kopesango bokulaka bolongo sur le sako bako salanga mabepe na yo bokulaka bongo sur le sako venez manger bololé à trouver bokulaka bongo sur le sako
banyataka nyei na nkote beaucoup la Bongos le sako. Ben inspiration ici li babi aussi là na poto. O yango ozomona na soute parce que AGKI ben inspiration comme ozanga yo. mbeto balalaka bakangelaka ngo nkanda te. Inspiration eza inné. Koloba makelele eza te ke koloba eloko. Il faut loba po bato bayoka. Naza mungu ate po nasila. Tango na kuparaître o balingaka nga bakoyoka nga pe bakosepela na ngai. Merci. Obandi théâtre na nini? 98. 98 til le 2019. Combien d'années? Toko kende 21 ans. 21 ans yango pe groupe Simba ils ont fêté na neo bongo sabani théâtre na groupe Simba to banda place mususu. Na botami pa Elombe Sukari Lubakwa maître avocat village ko Kambala bokula ka Elombe Losako Elombe Sukari papa bana oya bimisa oya zali machine ya ba artiste oya zo sala entreprise yewana nde bongo sesika zali 21 ans de carrière. Oui. Est-ce que le théâtre vous a payé? Théâtre Fouti Bongos. Théâtre et futaka na bao baebi valeur ya théâtre na mboka Congo. Ezo futa na ba valeur ebele na ba qualité na ndenge ebele. Ezaka na mbongo te relation na bato baebaki ngate baebinga lelo à travers théâtre lelo yambinga na émission na yo soki ezalaki théâtre te soki navandaki na mbandaka soki navandaki kaka na Kasavubu soki navandaki tena na Kingabwa soki navandaki kaka na Bumbu olengaki oyebanga te mais à travers théâtre avantage ya liboso ezali relation pe koyebana. Amen. Et puis tango ozana no tolobaka ba oyo biso tozo sambela soki ozana souffle de vie ozana espoir. Donc oya zui liboso na yo loba merci po lobi tango yo po kozo ko loba merci. Donc tozo sepela po nzele za mulai. Merci. Tu es un artiste Bongos, 21 ans de carrière, Pembeni, il y a président Elombe Sukari et le groupe Simba aussi, et Paiwapi, artiste Nabiso a évolué, ils ont 21 ans. Beaucoup de départs, il y a le groupe Simba. Départ, il y en a qui ont regretté le groupe Simba. Ils peuvent pas se makas. Non, bango nyonso ezaka esalanga passe parce que baza baninga tovandaki toza bandeko eza pasi bokaboni sala ka pasi mais eza pe normal. Mwana nyonso soki akoli akotikalaka na ndako ya baboti te oyo azana ba vision na ye abimi akei bayebi ye kaka mwana ya papa Elombe eyi koloba te ke lokola Longwe papa Elombe alongwe papa aza toujours kaka papa wana babana na ye mutu na mutu aza koevolue na place azokende abotinga nga pe funa bota bana ndenge kaka Bible elobi ke tobota tosala mokili yango wana ndenge bandeko bakenda regret na ngai ezali makasi mingi te parce que toko pesa importance te po mokili esengaka abongo toko ko modifier o ezlobama na Bible te po bokaboni bandi kala osolanda mais identité ezaka ke ata oya bandai ko sambela ata komi mopagano me bayebaka ye chrétien. Merci. Est-ce que Bongos il a fait l'INA? Est-ce que tu as Ina? Ina nanga ezaka groupe Simba epa Elombe. Natanga na Ina te. Tant yo groupe Simba kuti banane. Nakutaki Sila. Bodo. Mabi. Papa chef. Pauvre Mama Thibault. Et puis tozala na Wibe. Tozala na Yandimos, tozala na Tito, tozala na Ntseka, c'est ça. Il paraît-il que Yona Yandimos c'est bandao Simba, t'es dans le groupe Simba. Pour nani? C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Yandimos faux. Yandimos a une problématique. Asa yaya balé que to mesana ki na ye. Ngana Yandimos to sala ko publicité ya prix Tiger.
ya iko zongana ba zando libanda leki nanga to kende ko jouer donc nga tikala oza problème et puis jusqu'à maintenant comédien surtout na zalaka ne bien na Congo tant que na artiste pour na paiement bien faut na zala bien na bato idole na yo Lokuli. Pourquoi Lokuli? Parce que beaucoup village moko province moko to tikala ko za village moko tenga na mongo ya za molobo azaki bon comédien oyo azako lo balangi nanga azako s'exprimer nango à l'aise na mona ki aza artiste oyo tango azo jouer au forcété azalaki iné akei na asalaki banzela na ye ya bamongo tant que kolongola kaka bamongo mais azalaki artiste lokola ngai naza naturel mongo mais il y a bandai kolate lamba photocopie ya ba original c'est Papa Lokuli. Merci. Mes respects. Moli moneza na kimia wana. Paix à son âme. Donc wana za vraiment naza nde mwana atamukete ya kokupusana. Est-ce que Bongos part évacuer un jour à sa soirée mon spectacle d'abord Boué Bongos rend hommage à Lokuli. Pona ninte. Pona ninte. Qu'est-ce qui manque? Esaka ba moyen. Esaka moyen. Artiste abimaka pamba te. Soko moni mo artiste atie libaya ayiko bimisa ba œuvre na. Mais 21 ans de carrière au ça peut déjà groupe. Parce que baleki obaye na simano baza mwa mingi basali pe ba biloko na bango ba groupe na bango aussi. Qu'est-ce que bongo ça attend pour ça la groupe? Toza na même vision te. Ko bonga ezaka ko sala groupe te, ko yebana ezaka ko sala groupe te. Ka esiko za wana soko za na ba discipline ozotambwa na ba norme na directive bato bakoyeba yo pe bato bayeba kanga po naza na groupe Simba naza na qualité ya ba considération lokola ba président o bazana ba groupe. Très bien. Le groupe Bimimo mingi ba artiste de comédien pe ba Bimimo ebele tant on total sur le marché à part le groupe Simba ce qui président Lomba aura chance à recruter yoté na kati ya groupe Simba ndé on total théâtre ndé on évoluer le na ba série télévisée on a un groupe anani groupe sans souci. Pourquoi? Basara ka musala bien basara ka penya musala keto. Bongo ça combien de films banda bani carrière? Na komaka moko. Nini? Moko. Titre na nini? Titre mona bosana na komaka moko esaka bien nazaka commissionnaire elomba zaka pasteur moko ya faux tout ça là on a improvisation na komaka penya moko. Donc naza incapable te mais na capable mais na komaka ka moko. Soki pe na ngina banda kokoma epesa miranga temps na bando koma nango parce que na yebaki na kokoma ba pièce te na zwaki na autant pour na yeba kokoma pièce soki na bimisi œuvre na ba mona quand même que elombe a forma ka bato na koko sala ngo eza précité eza coursité eza kana temps oyo mona zwi bozwi na ye asali mo ali gablo na ye mona zwi bozwi na ye asali dombe asali fête na famille eza te ke lokolo asali fête te yende aza mona te biso tout ozaka na même bana ya elombe o bazo sala ngo ezaka fierté ya biso nyonso. Merci. Tu es un bien artiste Bongos. Yazali, l'un des artistes comédiens ont évolué dans le groupe Simba Pemedi, président Elombe Chugé. Donc 21 ans de carrière. Quand on a eu au groupe Simba, ils ont fêté 21 ans d'anniversaire na bango, 21 ans, il y a parcours na bango sur le plan artistique. Aujourd'hui, on a vu Liban Namboka, au Betika Raya Willy Moucheni, code Namboka 89 00 60 149. On a dit pour nous repérer sa remarque, pour nous conseiller, Nenge Tozo Sala Moussala à travers la République démocratique du Congo. Artiste Bongos, lobby Videla Zagi malade, mais il a se rétablir. Lobby moi-même Pelazali malade, il a se rétablir. Le Dadi Gambala a un peu souffrant. Hier c'était Kokodioko. Est-ce que le Lobozo pensait Nini pour Nabino artiste comédien? Est-ce que beaucoup ça beaucoup zoba moyen moté beaucoup cotiser, vous créer mon pharmacie Nabino artiste comédien, donc hôpital mon artiste comédien, tu peux vous soutenir bien chaque Congo un artiste à danger. Est-ce que vous pensez à cela? Que ba mon abino la télévision soki moko na bino abeli bolé la maman pesa ngai maman sombela ngai peuple botiki biso est-ce que boko bozo penser ni bino bo pensaka ni to pensaka to zaka na bomoko soki to soyi likambo moko l'union fait la force tozo penser et pas na ngai na koloba ke bolingo ezalaka bolingo eza nzambe
totika ta ya nzambe kokisama parce que na kati ya gouvernement ya mboka na biso soki yebi ba valeur na biso tout ekozala organisé ko gérer ba star rebelle eza facilité lelo lokola papa masumu atelema c'est pas Télémi président ça sali et mon vivant problème te ko betele maboko encourager dans aza courageux ba Christian Shogabe ba sali bomoko na ba président Bobo bomoko ezala peka bomoko ya solo parce que bomoko eza bolingo to betela ngona na maboko ekola lokola bazwina initiative wana to boya ngona note to encourager oni tango bomoko ebimi ça sali nini Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Je ne sais pas si lui il est le cofondateur mais il est le président il y a Aimons-nous vivants oh wapi banani bazana kati ba mec la duchesse naza na information na ba Anse Luzolo naza na information c'est ba jeune courageux na kobetela bango maboko parce que il faut tous alami balemi sato concurrence loyale ezala pona ini ba mona ba œuvre ya mboka ba mikolo baza ba jeune pe baza ko se battre pona lokumu ya drapeau ya Congo eza nango mabete nzamba pambola bango bazala kana boyokani pona kotombola mboka na biso kotombola culture na biso na question tunaki na ba question na ndenge ezali ezaka organisation et puis tango tozo yo zawad ngaza epa ya papa masumu na NTPC ouais et puis nazaki pe solliciter na bomoko ezaka pona mboka na biso Congo soki natali idée na bango pona intérêt ya peuple intérêt ya mboka Congo intérêt pe ya nzambe na kozala na kati mais na koti nano te nazalaki intéressé na yeba et puis jusqu'à maintenant nazana na idéologie oyo papa moko papa nani masumu de prende nazana no wana ozana ni na kati azaka ka simple membre artiste comédien na groupe Simba naza membre ya NTPP NTPC oza coordonné par papa masumu artiste bongos nito yambi yazali artiste comédien mais lelo est-ce qu'on peut dire que Njonjing est foutu bongos to peut bongos a tikane monde dans Njonjing parce qu'Azako se retrouvé parce que c'est rare lelo tout le monde en kata Njonjing ba jeune mingi ba bimi lelo na ba YouTube bongos azonga moi sima moké pourquoi nazana ndako moto Njonjing te sala bongos ayebana bongosi poto mobimba soki nazokosa po bino bobosa na kana bino bato na minute muke babosa na vie kokodio quoi bobosa na kana de gao babosa na e bobosa na parce que succès ça souté yango pe succès ngo kimio bobosa na kana bino bato na minute muke bato basepelisa bino ezala ba joueur mboka na biso oyamba bango bosani mais ya faute na bino te ezali kambo atan nzamba kotika kama mtu moko atelemaka te po alakisaki ya nzambe akoko bimisa telemisi na obongosi abimisi vegau abimisi kokodioko abimisi entel eza gloire ya nzambe eza pona lokumu nzambe eza te kosila po toza mungu ate mutatiaki don wana eza nzambe ye moko ayebi ndenge nini apartageaka lelo oyo balobela bongosi lobi balobela saisai mokolo kuna balobela elombe balobela Julio balobela motu nyonso eza nango mabete tango bango bazoyebana eza kaka ko refléter ngai pe bongosi pona za artiste lokola ye. Très bien, siko monsieur Bandi. Nani pena le toro benga président ba comédien. Ni ngozo monela évolution ya ba artiste comédien lelo. Nani le toro pese monopole akamba ba artiste comédien. Président Caleb lelo azala ba matériel, groupe Sinar qui vandi, télévision vandi. Président de la foi, le loiseau té abisso parole dédiée, azo prêcher pour l'église de la foi, télévision vendi, président Saïsaï, le lot, ba publicité kili, matériel, président Sobé, le lot, ba car, ba kouna vudu kapoto Kinshasa, nani selon Bongos, le lot toro bengue président Baptiste comédien. Mais autant qui moussoute, Président Lombe, le maître avocat, bureau Vanda, groupe Simba, 22 ans, 23 ans, président Bodo, TV, télévision, Vanda Kinshasa, Libaya télévision, président Galoufar, Nani le Toro Bengaye, président d'artiste et comédien. Toro Bengaye, président et artiste et comédien. Sans Kubanga, sans complexe, sans parti pris, tous à la sincère,
président Elombe Sukari Lubakwa akokozala président ya ba artiste comédien bandeko nyonso tangi wana baza ba incapable te mais eza na bureau eza lokola gouvernement ba ministre ba ali ba premier ministre ba ali ba député ba ali ba sénateur ba ali de bao batikali wana kati ya ba sénateur na kati ya ba député na kati ya ba président ya assemblée bazali bazawana donc président na biso otokoki kopesa chance wana azala président ba comédien Elombe mutu na mutu azali wana okola saisa ya sala ka ba publicité azala président akokozala na marketing mutu na mutu azana rôle na ye oh quand même que ce que le loto tche bango et que Congo etambola na culture ya Congo ebima pe lokola ya baninga po tozonga sima na ba conflit inutile so to tcheka bolingo to tche mutu na mutu na ba valeur na sans complexe sans jalousie to tche Elombe parce que théâtre eza mutu ozolanda batutu wana pe bazana mutu ezo dépendre mutu azala pe rassembleur ozolanda mutu yazo kamba bato azaka rankinier te déjà makelele limaki entre président Modero na président Fiston Saïs était on bazo ouais la présidence à NTPC donc c'est un bongo de l'offre batia président Elombe ngana zolo ba par rapport ya bien ya Ingai ya Saïsa ya Bodo ya Masumu de Brende ya nani tout Elombe et puis ba musu baza ba conseiller ba mususu baza ba chargé à discipline ba mususu ba donc ezala comité moko malamu pe lelo to présenter ministre ya culture et art okomona évolution ya théâtre et ko changer pour ba groupe bima pamba te parce que toza lokola ba pasteur toza ba tei tozote ya bato faut tozala na ba parfum ya bonne odeur na ba langage na biso tango zoloba na télévision bayoki quand même responsable à zoloba oyo quand même azana maloba oyo ko kamba bato oyo ko benda bato ko sangana mais ozaki ozoloba liloba oyo ke baninga musu bazozo inquiétude ya koya pembeni na yo ozo humilier bato ezana ba mususu ata na téléphone bwepo ye azomono muke bo okozwa tanke opese chance akamba yo ekozala te parce que bolingo eza nzambe pona organisation il faut discipline pe rigueur soki bozana ngote boko salo bo kende kaka ndenge wana bulu ye kendenge na lobaka kaka kofi yango ndenga na préciser yango sans complexe pour que na lobate po na zepa Elombe mais na ba analyse na ngai na sala ba bon comédien bazali oh tout wana ba grand donc ba super oyo tangi wana batu minene na art na monde ya théâtre na Congo donc mutu amuki azawana te mais il faut to tia eloko na ordre il faut net yo succès aussi succès kimio pourquoi parce que ça na kisité pourquoi parce que ont créé parce que moi aura au bandara nango eza sur le loté ba ndenge ba téléspectateur ba lobi tuna bongos et succès azalaka nango et kenda wapi parce que azolinga ndako nganga te azolinga ba maman sukola ete qu'est-ce qui se passe est-ce que qui c'est important qui c'est bongo c'est asilate bongo c'est azali eza visibilité balobi eloko ezo monana nde bato baza kolobela tellement que bongo si azwaki na temps ya koluka nzambe bongo sabandaki koluka na nzambe tososala art mais tozana ba vie spirituelle tozana ba vie privée tozana ba famille jusqu'à maintenant na kosala télévision tout le monde oya koyebisanga que tout le monde alingaka ngande nani azate tout le monde alingaka ngai te ezape na tout le monde peut balingaka nga mais pour que lelo na banda kozalaka na maintenance na umela na kufate nazaraka soki na bimi boko sepela na créaka po eza don o nzamba tipananga na koyi koloba teke ngai na sila nazali tindongo yambinga po yambi ebembete oyambi moto aza na bomoi donc musala nanga pesa na bomoi soki musala pesa melinga na koyi kosala fitiringi te oyo ko nuire nga oyo ke soki na lekisi message bato pe bazui na sekisi baseki pe bazui conseil dans ce sens exacte que nzonzingi yo na luka visibilité te tout le autre ngana za star te mais na za artiste visibilité nyo surtout eza visibilité te o esalaka artiste na lingi te na za lokola nzinzi babomanga na verre ya lotoko na coin ozolanda na bibongo ça comment ensemble la pas conscience ne comment on reprocher na salaka ni po reprocher nga
conscience na ngai reprocher nga na eloko te nazaka bien. Il paraît-il que bandara succès na yo on telema trop na imika na ba sero batema banda imika na yo na mulanga gene ngai na na sala kindumba te nazaka bilata la tate bilia liate pe bilinga lingati na biloko wana tu soki otsali okeika otie ba micro baladere otuni na quartier nga na vandaka un bon chrétien bayebaka une église te bayebaka na quartier vandaka. Amen. Un bon artiste bayebaka ye na télévision te bakoya na siège o ya sala musala mutu nyonso azoleka na télévision succès baolobeleza mupepe tango nzambe soka ngia tombola. Pourquoi Bible dit elokotaka na se etomboli likolo nzambe azolokota mutu aza tina te oya tozozwa kam tolobaka ki lelo eza phénomène ya nzambe eza likambo ya bongo cité na uti koloba noki soki lelo nzambe mupepe pesani lelo balobela lelo Aïda eza aina succès mikolo olingi koyebisanga ke Aïda aleki sila na kojouer olingi koyebisanga ke Aïda aleki Léa na kojouer Aïda aleki mamepela na kojouer te eza mopepe nzambe apesi oyo ya ye lelo balobela ki bongo silobi lelo pe balobela mamepela lelo pe balobela Aïda lelo pe balobela Virgilio. Eza phénomène ya makambo ya nzambe eza makambo ya bakisi na kosila te tokendeke na confusion te po soki nga na paraître lelo nga za lokola ba tokei lokola ba loambo ba œuvre na nga eza na mitu ya bato œuvre ni etikala na mitu ya bato ebele tanga mibale motema likundu malewa ba ebele ba pièce ebele ba sambwalele ba ebele na ebi ke ere nyonso na paraître bato bazo sepena ata biloko na sali epa ya Bellevue TV o nazalaki noko ya Bellevue na utaki na mboka o naza noko ya Bellevue bato basepelaki donc succès eza likambo ya nzambe ye moko nde ayebi oyo azobongisa. Très bien, tozali en direct tozali na Afrique elengi ozolanda biso za na Paris Hongrie Pologne Canada Suisse Chine na suka émission sur de na 5 minutes artiste a ça numéro de contact pour sentir que bolandi émission ba question bolinga botunaye mbala moko parce que on peut ça numéro na ya contact mukolo marié célibataire engagé mais nazo préparer ko bala j'espère na ba émission et les cas na préparer ki libala mais bande kona profiter ko ebisa bato mususu olozolo baka ko zobala jusqu'à maintenant toujours na ba différence émission au bali na noté ko bala eza vie ya moto mobimba kolomba na ko bala wana bato basisi basepeli balie bameli bakei yo tikali na vie na yo na mwasi na yo okobota bana bakobota bakutanga classe bana bakobotama bakutango bakutanga classe yana bakofete anniversaire bafeti école ezali bafeti ezebele il faut kotala budget nde tozana deux famille nanga na famille ya mwasi soki na onakotaki na vie ya bonzambe te tango na publiaki déjà ke nazobala nasalaki erreur nayaki kozwa bitumba na préparer libala oyo lelo na pièce moko baosala ya bopeto na groupe Simba mwasi na mobale bao préparer libala basombi biloko nyonso sibitima mbule ebeti biloko wana nyonso mbule ekumbi yango na mbongo eke yebisanga kindoki te kindoki pe eza na kati d'une manière d'une autre parce que kobala na deux familles ezaka facilité po lelo osannonce ozobala il faut silisa makambo nyonso osali après oye koloba soki nano osali te na saki erreur na sengi bolimbisi na bato bayokaka nga avant ki na préparer libala et puis lelo na bali te bolimbisi parce que nanosaki ango bien natambolaki na kobanga nzambe te mais sata azwaki nga bondisi nga nazongisi matikoyo na telemi eya nazwi moko na koanonse bino nazaka na memi mwasi wana nazwi bitumba me nzambe alongisi nga mpo naza mwana nzambe nyonso aleki na on épreuve te aza ya nzambe te bozela ba témoignage. Très bien. Est-ce que internet lelo est bien pour na bino artiste et tout ça mabe pour na bino artiste?
ngana omona ngo mabe pon ekomi epa na biso ba artiste africain congolais ekomi place moko ya ba compte à rendre. Il fallait to bimisa ba œuvre o nzamba tie pa na biso pour to sala fierté pe gloire en Nzambe. To komo sala gloire ya Satan. Ko fingana ko tika mitakala na tel na ba internet pour mosi alinganga fona la kisaye il faut na sala boy. Mais maloba, pourquoi Bible et lobi na biso au commencement était la parole. Na kati ya parole neti kabundu wale sa la parole ebimika abimisika parole ba yiko ebise Fabrice na Londres joueur bato ba yebi balanda na ba témoignage. Mama na ya bi mwana nga pe na akoti na nkoma. Ya yebisi yeke zwa azana nani na hospital kuna babia kuna nkoma mutaokota te. Yo za mama na ye ozama kila na ye. Yebisa mutaza kuna asimba mire ngana zo déclarer asimba makipo azaki na assurance pour na alliance azana ngona Nzambe a déclaré bato bakamwa Fabrice na kati ya nkoma alamuki ezaki force ya parole agissante o Nzambe atiaki kati na alliance azaki na ngona Nzambe na kati ya parole ukosola na mwasi ayoki yo na kati ya koyoka yo nde andimi yo lobi bokutani ata za musika po Nzambe aza capable ya kolongolelo ko musika komisa ngo pembeni eloko eza muke akomisa ngo munene Nzambe wana photo za kana silence peto ndimaka ye soki to croire na Nzambe te toza pressé mutu nyoso so ala na bénédiction pe azana don spirituel azana ba capacité spirituelle eloko ekimaka biso na ba makambo yango eza masumu ba maladie tozo bela ba makambo tozo kutana nango eza facilité ya biso moko tozo fungola ba porte to pesa Satan zelande azokota tozo za la freine lokola to bungisi ye Nzambe toza sur na relation na yete nde to komi bikota kota to komo sala ba base il faut na yebana eloko Nzambe apesa kinga na yebi ko encadrer ngote na lingi na saela mokili na sala pona intérêt Nzambe te ndozo mona ba compte rendre comme kota internet et baby internet et Satan azo régner na ba conflit na mitakala na ba faux langage na télévision ko fingana yango nde omoni ke nga vraiment naza contenté ndenge bozoro ba nasiri mena Mungu ate pona sila naza tango nyonso bokotala nga na site ya groupe Simba bokomona nga na ba œuvre oyo Nzambe azo utiliser nga na groupe Simba naza artiste naza na ndako na biso yo koloba na ngai teke obunga même pas oyebi adresse na vandaka te soko oyebi esika na vandaka okoloba ke ozala quand même mikolo ebele boni musala boni ndako okutuna nga question bon mais tango koloba na nga na sili donc oyebi esika nga nazala kate. Très bien. 21e anniversaire à groupe Simba, 21e groupe Simba. Qu'est-ce que vous préparez? Ngai nazana disponible ya kolobela ngote soki organisation esalami tango ekokoka tolobelango na kolobelango mais sikoyo ndo olobelana no ngai bongosi na olobelana makambo Simba ti. Très bien. Est-ce que si c'était à refaire on dit mon saga musala to changer musala eza donc Nzambe pesinga na ko corriger Nzambe te yango wana kaka. Est-ce que papa na maman na yo ba sepelaka na yo to bani musala mama na nga akufa papa akufa batikala na ko sepela te po ba mona ngote bango bakufaki déjà nga nazo travailler mama akufaki na mbandaka papa akufaki na mbandaka na yaki awa na mama leki nanga na yaka muke na koli awa na koli na maboko elombe mande fuke soki nazaboye nazaka na se ya makolo elombe nde omonaka ke nalongwaka te parce que naza na ba parent te parent nanga lelo oyo asali Congo poto mukili mobima bayebanga c'est elombe et puis papa nanga spirituel c'est papa Walesa na bandaki epa papa pasteur bishop archbishop Coutinho mais contenu ya lokola na longwaki bisika nazaraki bisika na eko sala ndenge Nzamba saka ba orientation na lelo évangéliste epa ya évangéliste Claude Kabundu Walesa ndenge naza donc ba parents nanga papa Walesa maman Angèle président Elombe Sukari Lubako a maître avocat oyo nazopesa mbote aumela pona ba capacité pena ba don oyo Nzamba pesi ya ko encadrer biso po totelema liboso na bino boyokanga. Merci. Tu as commis presque un souka. Un mot de la fin par rapport à Bafani Rotobalandio à travers le monde. Et puis un message fort par rapport à la carrière Nayo et par rapport à l'émission Léo. Bongo c'est facilité. Moto ya kabaka batinda kaiti. Bongo c'est azali artiste oya sepeli sabino pe sepeli sakabino tant on yosona ko paraître beaucoup sepela. Na déceva bino mukolo moko te que ce soit na ba émission différent ba yambakanga
naza artiste na bino bo soutenir musala nanga soko fungoli si site na yo oyebisi bato balingaka nga na place o critiquer nga na sili tinda bato bazwa nga na bimisa ba musala oyo nzamba tie pa nga oyo azo utiliser nga mikolo oyo ba inspiration naza nango esilite iza bo benga nga na ba filme na bino mais nakendaka filme oyo ezosala bêtise te naza acteur ya binaka te naza acteur ya yembaka te mais naza acteur oyo akoa interpréter pe kotinda message na société pour naza motei fona te ya bino d'une manière lokola bozalaka na Europe présence na biso elongolaka bino ba stress bozala pe reconnaissant bozala ba ingrante na ba bien na ba comédie bongo ça sepelisa bino bobosa na ngate bolobisa bopesa satan nzela te parce que force ya parole yango nde elongisaka mutu ntango yo ozoloba na sila satan azwi yango abombinga mpo na sila mais nayebisi bino lokola naza na nzambe akabundi walesa na sila te naza toujours fraîche mpo eloko yango nadefaka te mpo na sila nazali bocontinue kosoutenir mosala na nga kosoutenir nga eza mbongo kosoutenir nga nazala nabanda komonana na bafilme différent bino bato bosali basite na bino baprésident baproducteur oyo baza na basite bobenga botinda bato botindaka wana nazalaka na conflit na motu te mais nazalaka na rigueur na mosala na nga osololi na nga yaka tosala yebisa nga na kofuta boye nayebi ke na kosala déplacement na tiki occupation naza nango nakei mosala mosusu nayebi ke eza mosala na nga naye nasali mosala na zongi sans arrière pensée sans rancune sans conflit nde nakoya naza toujours ya bino bobondela mpo na nga bobondela mpo na biso baartiste oyo bazobima bobetela bango maboko biso mpe bozomona biso mpe boyeba biso bolinga biso bobosana biso te toza toujours nzambe apambola bino. Est-ce que pomba beli boma? En tout cas natikali kozwa information yango bien te parce que nazalaki na baprière. Très bien. Départ à Souka Muto à Koufi dans le monde artistique atika biso zalaki atiki biso Elixir Mindondo vous avez une relation nini na ya Mindondo a formanga parmi ba formateur ya groupe Simba nayebisaki yo peta nawe nakuta Mindondo Mindondo na Bodo ba formanga na ndenge moko brutalement balakisanga théâtre mo na bando monende awo inanga mais tellement nalingaki président Lombe bautina président Lombe na groupe Salongo donc na bandeko Simba kutu saki a ser Mindondo moli moneza na kimia ngai na kalawana na ndo mona awo inanga parmi premier recrutement ya groupe Simba tango président aiko saraki to yungula Mindondo akatanga Bodo akatanga ezaka ka teke na yebaki arte bayebi eloko nzambe atushaki mitema na bango po bakatanga mais balobaka quelque part malheur eza bon et permetaki bakatanga nzoka nde elombe abandaki kokontenga alobi te baelema wana na olobela nga para na nga o bakataka bamususu tango koyamba bango bakoyebisa yo bango bakoyebisa yo ndenge bakataka bango mais ngai tango bakataki nga ezaki mabete epesaki nga force ya ko travailler lelo ti na sali 21 ans de maintenance na kati ya groupe Simba par rapport ya sérieux na ko maltraiter nga ko finga nga ko sekana lingala na nga ya mbandaka ya ko tcholanga ya ko fisala nga ezalaki nango mabete ezalaki lokola ba ofinga nga salite pona esika batu ba yalifona ya soin nde lelo boyambanga nazali molimo neza na kimia nzamba pambola ya yamba na lola asokola soki asalaka mabe alimbisa ye président Bodo ndenge moko donc ba bato ba formanga en tout cas Ser Mindondo nda kufaki ekutaki ngai nazaki nakoka même pas soki otali ata na ba image ya matanga ne na yate. Merci. Un numéro de contact parce que tu connais Souka olobaki po bazwa ba numéro na biso obandaka na nini plus 243 ya Willy Moucheni ya Willy Moucheni 9 odo ba 9 3 fois donc plus 243 39 21 28 40 soko bandela plus 243 9 21 28 40 wana kozwa bongos
Pona ko remercier bandeko o ba soutenir ka bongozi. Nazo remercier sœur Janine Sombo na Canada. Nazo remercier Maréchal Amo mobali ya Mama Bubi na Majesté batoyo bakabaka na intérêt ya Nzambi. Nzamba pambola bango oyo ba couple moko exemplaire na kati ya Majesté ba umela bazaka ba konzité moto ya sungaka azaka na ba titre te apesaka sans intérêt azana bolingwa Nzambe emonisa maka yolo bakaonga na lingaka Nzambe mais bolingwa Nzambe zana bato bazomona na bana bikela mwa Nzambe apambola couple wana soki bazana ba problème Nzambe apesa bango solution. Nazo remercier lisusu Mama Astrid Onema na Allemagne na papa Didier na mwana na bango Melissa puis nazo remercier sœur nangai Dorcas na kati ya Cologne. Dorcas mwana walesa sœur Lili Akele na Autriche mwana walesa sœur mwana walesa. Donc bana walesa nyonso les amis de walesa bana walesa oyo balingaka Nzambe walesa ba chrétien nyonso oyo ba église différent artiste comédien na bino bongosi yeyo Nzambe pambola bino. Nazo remercier bandeko nyonso ezala sœur Stéphanie na bana na ye na kati ya États-Unis bandeko boze belé soki to bandiko tanga bino tozo saela ba minute ezangonga. Nzambe pambola bino, merci. Nzamba ou misabino bozala ebele bo soutenir pe émission oyo aza jeune frère moko azo travailler pour na kopesa bino ba information ya ba artiste na bino pe ya mboka na bino Congo bo soutenir ye na matériel na ba idée na mbongo aza ye moko te aza pe na cameraman oyo atalisi biso kombo na ye Peggy Bokele oyo lelo azo sacrifier bo jeunesse na ye pona kotalisa bino makambo zaki na nkuku bozo monango na mpwasa. Nzambe apambola bino apambola pe ba jeune frère pe émission ekende liboso na kombo Nzambe ya Kabundi Walesa. Amen. Un grand merci à toutes les personnes qui étaient scotchées cimentées par rapport à cette émission. Un grand merci à Mike Lokamba, un ami bon, un ami très bien, un ami qui aime les gens. Un grand merci à Merveille Mampouya, caméraman monteur Nabiso. Un grand merci à Peggy Bokele, le grand réalisateur caméraman. Un grand merci aussi à toi qui as suivi l'émission. Vous avez pour ça, Natanga Komonone, Natanga Ibo, Benkana numéro 1, plus 243 89 00 60 149. Napesi Mbote na Belgique, na Junior Moulambaka Lomovidi, un ami bon, un ami personnel. Napesi Mbote à ma grande famille, la famille Kapesa, depuis partout au Bozali, on a bino ya, na bino le, na bino yeyo, on a ptanga kombo, au Bengi, parce qu'ils allaient comme bois, tchunga. Napesi Mbote na ya papi matalatala, napesi Mbote na tête tendai, ma boko bank, napesi Mbote na batino to baligi émission na bino ya ngoyo. Plus de 143 89 00 60 149. Sans oublier BBC Masidou, Bibiche Masidou, na pesio Mote Makasi, na pesi Mote, na Pasi Mukunzi, na famille Mukunzi à travers le monde, na pesi Mote na Léa Mukunzi, na Allemagne, na pesi Mote na Cyril Mukunzi, na Canada, na pesi Mote na BBC Masidou. Nginamau, BBC Masidou, na pesio Mote. Restez scotché et cimenté par rapport à cette émission. Ciao. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.